na ba makam na biso nyonso tout. Donc ezo sala vraiment soni, ezo sala penza bien te, et surtout mingi mabala, basi ya mabala, et surtout mingi basi nani basi msusu basi ba poto wana. Donc ezo sala pasi makasi. Omona mtu msusu obenga nga mwasi nanga pe abima tongo azonga ka butu. Omona msusu neti na moment onde toza bokuna bwana bino na malili. Basi ba okipe ko sokola maite. Alors mukaka tongo boya zo parfum. A pomper nzoto mobimba. Abimia ki kayu. Pona nini abanga malili. Moi ça banga malili. Moi ça ta malili mama ike ko sokola. Omona mai wana malili oyo banga na ezala bien makasi na biso basi. Maya malili o biso ba surtout toza na ba période ya belangana omona mutu po ki ko sokola akia sokoli demi terrain tango zo sokwa demi terrain bongo mapeka elumba pe solo ba ki biso o elumba pe solo ba parti na biso o ezala ya ko kangama o elumba solo ba awa na biso to lumba ba solo sikoto yo sali o demi terrain skolka makolo betka mwa misu o simindelo bimio keyo pakoi ba parfum bimio kei tango ya pe na butwana na olala na papa donc papa te maebika ki oza mwasi na obima okenda kayu aloba pe lokote akangika motema bolali ka bongo. En tout cas ça vraiment bien te photo e ba ko bonga nzoto photo e ba ko sokola bandeko na ngai ba yaya to sokola ka ko sokola eza nango basimbela mutu mbeli te basimbela mutu pe licheti te po sokola so sokote bakati yo ko sokola ezate ke bando tinda oneti mama mukolo ko po sokola baloba ata yo moko bandeko to bongisa nzoto na biso faut kozala ka soin faut kozala ka soin po mono ozo swebo mobile no nesi ba misusu mona mobile na bango mibali na bango basala na bango bana ba camarade na bango do bazana balinga na bango basala basi na bango yo na kati wana ozala raté pourquoi po mobile wa mono salté a présenter ondeni na miso ba camarade nayi yo zanoka mwa sandako po akeno wapi po abiki no so na bengi masala oyela maka bongo kaka ok bongo te so moni okokosomba te bilamba na vide tata ba balance ya bien pesali okolata moi jipino bien moi colano bien moi robino bien pour mobile ya ko uta na ba camarade ni avant moi quelque part alors madame ya ka place na zabo olati pokei mobile pas présenter na so ba camarade pe bandimi que oui moi c'est pene mninga biso yo mobile okendo no wapi pasa ki surtout mingi na kati ya kini basi bazo kipe su nzoto te basi balingi su soin na nzoto te abika ko vanda ti 17h ake ko sokola po azana partout. Ok moi si sokola mukina tongo eloko ali boso ezaka nanuavosa nyonso il faut o sokola okuzwi mai na yo okoti na douche osokolo po ochane moni tolala kawana eza ba misusu balala kamuna misusu alali le temps lali wana ba perte blanche bima mais soko vandi nango banda tongo ti 17h oyo olongola kala so bokimi mutabonga koza la l'équipe mbino ki solo moi so lumba solo mais même sous soit lumba ne solo te loko zo lumba solo za kala so po afandi nango banda lobby sous na 17h donc ye alongola kala so na 2 jours alongola kala donc so alongola kala so na 17h à lobby ayo alongola so na 17h à lobby eza raté eza ba film sous do abimara perte blanche et béni donc ba fille a beaucoup fait ça la habitude ya ko sokola 3 fois par jour azifa za l'habitude ya ko changer sous-vêtement na ye olamuki na tongo sous-vêtement na yo olalela kisoko moni ata ko sokola nanu te olongoli kaka sous-vêtement wana osokoli na se place osubela ki subi po ba msuba subaka alali bo pupu asutu ki tongo subana na kuita pongi mo ba déchet zokweka na kaleson siko yo obima kala komi okota aobima okota aobima ozo yeba teke tango ozo sala ba démarche nyonso tu wana mbama yiwane bimaki ekangami ekomi siko kotinda solo po ekangama nango kokangama ni ekauki yo monaka ekangama etiki solo
Okomo tambola partout pa ba camarade ba telema boyo telemi omona ka koya yo yebo batu babandi ko kima yo kasi ba okima yo po nini te ba okima ndepo ozobimisa solo ya mabe o misa solo ya mabe so brosser te minoro solo surtout basi belé loko ana penza pardon bolimbisa basi belé bazara ba brosaka minu mais ba ko brosser lile mona bangote ya ebi kaka longola ka salité weza likola minu mais lilemo ayebi kolongola salité te moi si foza na brosse mi balé misatu tango brosser minu na yo olongoli ba salité na yo faut be mingi kozaka na Pepsodent eza nango mabete mais mususu omaka nga Pepsodent ne pesa nga nzala nga Pepsodent na lingana nga ngote abrosaka bonga zuka brosse cho atiki allez akei skotanga vanda côté baninga bazali ona komolo bala baninga bacheli longi mupanzi yo kasa ache longi mupanzi amsusu asala so ni mais azokima yonde oloba pembeni na ete po ayo ko solo mais temoza ba camarade boza baninga boza bandeko moi ayebiza yo ezati mais azokimisa ka munoko ne elongi na pembeni na munoko na yo po nini ozobimisa solo uzoroleka boye mapeka akataka bapoali oyo te akataka yango te omoni babiloko basala biso niti bamanyuka wana ezaka bien makasi mpona osokola nango base ebele bakoma système kaka kosokola na sous-vêtement ko sous-vêtement wana bosokolaka nango elongola saleté na nzoto te somba penza linyuka bamanyuka pete wana ozo sokola nango nzoto ozo nika penza basema peka awa bakingo bakota ya matoyi koto ozo nika elumbaka pe solo bakote na biso surtout bato mingi balata babiloko matoyi wana ekangama so longole loka litoyi simbaka chaka na munoko na zolo nobo so yoka sola mabete même sou bakiparate ya omoni mwasi mususu po mobala pese biza tati na litoyi bo mobala akokate po nini azolumba solo na koto mobala akokate mwasi mususu po mobala fiba ta libele bo azokokate po nini azoka solo amabe mais mobala akangi mtema tema za posa sala kama kamna tika akosala kaka po atika kaka mais que avant de penda considérer per moi si penda à concentrer penda ne bande penda bolingo ezalaka osala ngote pour moi si ozobimisa solo moko boye na banjoto na yo okutu donc okutu mobala koyeba te okutu ba camarade ba koyeba te nga mingi na loba na nga ka citron o kaka eza nango kisi moko te ke o bateka yango so ba $10,000 so ba combien de te ba citron ba 200 eza ba 500 eza ba 1000 francs ezali kuta ezebele so oketa na ba nini na ba wenze na biso bachaka mipiku o sombi yango ata mipiku ozo sokola nango ozomona ba biloko ekangama ba pembe jeune fille o kangami lipeka pembe euti wapi mama pembe euti wapi so ma biki Gillette c'est rasé bien. Au longo de moi, ça poil non wana ya saleté wana. Alors comment ça la citron na yo? O c'est la citron. Au kofa na boya moko koti na chambre du citron no miniki na mapeko niki na peko. Niki on pata ba. Elle était azo sala azo en tout cas vraiment omona moi c'est alongoli l'ingénieur ti likola mbetu sikoto ngwati na likola mbetu solo wana ezo beta bino mbale na zolo bozo kana ndenge nini oderu ona boyo ko ndeni po sala ka solo kopola zwaka ata makila moko boyo mizokisi obombi makila ni vanja ata mwa na bol boyo ya ko lumba ngata minisi oyo ko ndeni siko ezo bimana kati na biso esiko ezo wuta non papa oyebite ale yomba moko tellement soif elekayo tellement posanzo to elekayo papa ko supporter to ko kamte mate o la traper chasser te obite non sala ka bongo e sale lote e bimana ona makila e bimandeni ale lobi lobo komo yo kamukusa okomi ko kamukuso ki osuba boma suba pasi po e bima okomi ote moi ça na za salité moi ça na za na infection yo mo mtomi lukeli yangote yo mom to mi lukeli maladie yo ka baso de pisiani zo rabino ndeni izo raka ozo ke ko kutanisa nzoto na makila ya mutu
ozo ki ko nzoto na kati ya iloko o eza na salité lobi yo ozu ba infection comme na ba so de pisse o comme na ba infection moko bo ebele minene o comme nini tindenga déjà trop tard et c'est kotio papa bo kankele nzoto moi si la ate nzoto moi sindenge zana ato lobe lukano mwana soki ya 20 à 30 orozwana yo maman soki azana règle papa tikele temps 4 jours 3 jours ezana omuki ese belete tengele kaka mikolo mama silite papa mama silite papa mama papa sili puseli maramna bino ataza mwasi na o bale na mbongo oloba te ke lokwa na bala ko na mbongo defo na banda ko sala kati na ti ko sala ngoyo tikaka te na papa o bando sala kakati mama za règle surtout ba mbel misusu ko mo sina ngabota te donc ata ko bota ngo lu ko na règle o bando lu ko bota ti mo sasa na période na ye aliyo bandi ko forcer bozo sala kati na règle kaka quel était mi belle bokoma bankele bokoma pe bankele o biso ngana yebi ke mi belle babanda ko banga ata mo saza règle on pousse na pembeni été moi saza règle mo bala na o lia biloko na été mais lelo moi saza règle ko panzani makolo boye kuna ilamba soki pese tasha kinango kuna se beba kinango azana kuna te mo belle pe ba omona azana kuna te neti baba simsusu mona azani na règle azani manfu azani eta kuna te azani kutu kuna te azana leza olata ne pe lamba na ya pembe abimi pe mona pe taché ah mama nini basalita modèle a boy basonya modèle a boy po nini e bandi kona ngai ko bimesi la te mama ndeko na nga mwasi ko bima esila ka te zela 3 jours ekoka 4e jour 5e jour obimina c'est la 4e jour na ekoka 5e 6e jour obimina yo o sukola no mai po woni ebimana o lisute so za no bien on na infection te makile bimo une semaine poani makile bimo 2 semaines poani tellement que c'est pour so mesana ko sala so za règle ka ko sala e ko lembisa yo na yo okokoma mai okoma mai okoma mbali ba komo sala o ba yo ko subiente ozano sune lengite ozasu bute okoma ka mai po ba mesani ko sala na ba règle ba mesani ko sala na temps oyo ozana ba ni na période na yo mibali ko simba yo pe ezata msu mobali moko te surtout ba fio ba sala ba vie wana azana mobali moko te oya ya kocha bimi oya mais ya za règle azo saka changement ba mibali mama mobali pe mususu kaza pe na ba maladie na ye ne yo za na règle wana makila wana tango ekutani na oya ye wana ale obendi yango tango obenda ngo sino maladie ti alobo vani na ndaku okomi kolela baloka ngai okomo tambola ba partout baloko epaki ngani nzoke loko te yo moko tout le capé ko changer bande ko na ngai tout me capé vraiment ko changer ba vie na biso auto mener ba vie na biso auto to tambola na ngwe sou malamu te ba basi eza malamu te règle si laka ngano na mona na ngati mutavana na règle ta 1 mois 2 mois à condition que ça na ba infection mo boye on yebiki ou bien longo lizemi nazana pona bino vraiment na lingi bino mingi bye donc na sepe